Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'allais bien s'abonner au Panama. Ota bien, t'allais bien. Oyo karila sa master no mo yo papa yo ke ko lisa. Okuboma même yo pas mutu no mo pas mutu mo yo ke boma. Na l'action Marquis de Killer. En plus na bato lobby ya baninga nga babimo na jalousie bango. Oza ne loko o muta ko vanda jalousie comme on est nani. Bon en fait, nga vraiment cause la claire. Cause la claire na groupe les réveils nga na ebeli salumti. Na groupe les réveils nga na ebeli salumti. Ina yebisa Ronel Nkosi. Massa au gafi. Sache que pose à l'élo Ronel au matin na scène à maman on a l'accent on débat jouaka. Andima mère na biso Belgique quand il a patrona. Mais quelque part tout boss na succès. Et là on dit ça ils ont donc on sali pe marrer un jour pe asala on pe la patrona. Vous comprenez? Soko za propre Soko za ramuter lamba za muter lamba. Siko yewa nga sana nga kibombanda on a prévenu la fille na tikaye. Na pas que nous allons monde banda sika. Bienvenue à Naomi Barcelone TV. Merci beaucoup de m'abonner à son tout ya Naomi Barcelone et pour naninte na Barcelone Star TV oyo moko ya biso moko poto fula. Merci na bino nyos tout bozaka wana pour na ko s'abonner, ko commenter, ko aimer et ça devoir na bino pour bolova chaîne na bino Naomi Barcelone TV et merci beaucoup na mon boss RK Muchanga Champions League et maman formidable Naomi Barcelone abi maman pesa groupe pesa elengi. Merci beaucoup na ba partenaire na son nyonsto d'Arabiso na mon bongo papa Albert agence La Grâce mon papa Albert merci na nyonsto zo sala pona la Lumaleba na bosanate na bébé Chico Maneke à Château Rouge na kata mikilwana yao yangwana Paul Mwamba papa social babi mon partenaire privé ye basimba kete Paul Mwamba papa social ye azara wana pona la Lumaleba et pona ninte na place à kitoko oyo yambi biso awa boutique d'habillement boucle création et pas maman Blandine Basele nzamba pambola yo et na obosa na pété na opesa bonne fête na ba maman nyos tu ya mokele ba maman nyos tu ya monde entier na pesi bino ba bonne fête merci beaucoup na bino ba maman ceux qui doza lelo boza po na bino et lelo na Kingakati merci pour Kingakati zongi bolela il like trop la Lumaleba tout le monde a sous Kingakati mais ça doit passer ce temps pour tout ça qui trop na ba film mais Kingakati ne tombera jamais Izali puis Ezongi Kingakati et lelo nazanga monter na plateau et ba boyebi Kingakati awa soroye et ba question nga ba réponse na yo donc l'air yo na Kingakati fo bongama soro bongami te yo mutoyeba ponga na tout naratu ngana tout charatu kita yo mutoyeba ndenge nini ya ko répondre merci beaucoup na AG Kiala na prise de vie et AG sur dans nos même moral au fongolanga déjà pour nous ça bonjour na invité nanga bonjour Yves bonjour ya Lumaleba santé boni ouais muke na ngola nzambe ka ndenge mozo mona on dirait kanela ki on bien habillé. Merci beaucoup. Kokanela c'est trop dire mais déjà monde na biso batolinga toujours propriété waneza est obligatoire. Pour salité ezaki ndoki en fait. Il faut ça propre ça la bien. Et voilà pour ça la propre ça la bien et mais ce badnabi ke bandako déjà ba comme amoni Yves Mukanya bon ba mesana trop na ba kilote ba mesana trop na ba t-shirt et na ba chemise ba fongola ba bouton et tout nepe maramba pourquoi ba fongola ba bouton ti awa tout na épée mais ba monyo na costume donc ndeka imoto lo baké ça et ba mesana ngopé mali mais beaucoup découvrir bango. Et Yves Mukanya Mbali Bosso Bayambo na Kingakati Israël et bienvenue na Kingakati déjà. Voilà Kingakati yango yo. Le plateau wa benga ngo Kingakati. Mbali Bosso to yambo ana Kingakati Yves. Na bat baebio ti. Ba na posa ba découvrir Yves ndé azanane. Parce na ebiki na émission nyonso na émission musu solo ba nongo. Mais aussi la so résumé. Moi synthèse ka ya muke pour Mbali Bosso na Kingakati to yamba yo.
Bon, premièrement, j'ai sali na longolinette pour un respect à bafan na biso. Na pesi mbote na bafan nyonso ya Naomi Barcelone TV partout bozali ba mbote na bino bisika bozali. Moi c'est Yves Moukania. Yves Moukania, je suis artiste et comédien. J'ai évolué dans le théâtre congolais donc na kata monde de cinéma congolaise quoi. Donc c'est Yves Moukania, l'artiste. Voilà, Yves Moukania, bon, oui, Yves Moukania, il a beau amener dans les néas, maman remne Yves Moukania. Non, Yves Moukania, naza 50 Muluba, naza 50 Mungala. Na botami na famille, ils na 12, tous le nombre de 12. Na 12, wana nazali, naza 7e. 7e et 9e na kata famille. Na simananga na balé qui mi balé, liboso na na grande sœur moko, et puis le reste est là, non sous bazaba garçon. Ah bah garçon originaire de wapi commune surtout toza originaire toza baluba origine to vrabi surtout na Kinshasa à part ba baza libanda mboka et tout par-ci par là mais surtout toza baluba 50 baluba 50 bangala voilà 50 baluba 50 bangala plutôt wana isa vie privée na ye biographie na ye et Yves Moukania bato ba otala yo et tokotaramba mona muzindo ya masolo na bisongo ya théâtre na famille ya théâtre Yves Moukania bimi wapi na famille ya théâtre. Bon ça faut mentir na famille ya théâtre ngai na bandi théâtre na groupe Les Réveils pa maman Marie-Hélène na PC bambote beli bisika zali mami après na yeko kende groupe Les Visionnaires Fanny Masoudi bambote beli bisika zali eza ba place oyo na ye moi ko s'imposer muke ezalaki à partir à Les Visionnaires na partir à Les Visionnaires wana nde yango lelo efungweli nga ba porte belé ba Barcelone TV ba RDC comédien et tout ba RDV TV moi ba chaîne belé au pe na koma ko participer comme acteur. Voilà au comment participer comme acteur to koma wana et auto le Les Réveils awawa les réveils otoyebi et boti bate belé et bimisi bate belé et Yves Moukania oyebi sabiso bino boye Les Réveils na moment nini bokuta banani na Les Réveils o bazali comme ba ene na bino na kata groupe Les Réveils. Bon ngata on a eu groupe Les Réveils na yo kuta ba départ ezaki belé pe na groupe Les Réveils soki na umeli na kosala ba une année et demie na groupe Les Réveils tanga na komaki na kutaki chef na biso na DG mo secrétaire général na PC Bambote na kutaki Bibish Mandala na kutaki Sandra Kitenge na kutaki Eric Litanda na kutaki Amos Nerovic et puis batu musu bazaki wana mo belé pour na koster ba ko batu tout mais na kutaki vraiment moi batu belé déjà vous êtes déjà vraiment batu belé et yopo yaki bo bani na bino ko travailler et lelo Swiss photo loba maman bien kobota ma Yves à théâtre si photo loba c'est que ça Les Réveils. Oui kobota ma Yves à théâtre c'est grâce à maman Marie-Hélène donc groupe Les Réveils. Donc on a pas jouer ba film oui groupe Les Réveils maman Marie-Hélène a pris une opportunité si je trompe pas na jouer 3 films. 3 films na baton on a ça là qui parce que on a eu groupe Les Réveils déjà na cause na côté groupe le quoi lelo après 2 semaines tout est en confinement. Tout ça qui vraiment pendant baton tout ya confinement yo yebi ba groupe moto bando répéter na kin nini bando sa matezela kaka mweka tournage ba bengi yo oyi o jouer mais na profiter ki moi mukie na temps mukie on a banda ki répéter 2 semaines wana tellement que théâtre zaki loko moko na zaki nango na mutu na bande pe ko linga musalango donc na o ya mukie na s'adapter ki nango yango pesa nga opportunité que non mami tango ko ba filmer na confinement na participer ki na ba filmer msuna joaki. Et voilà, merci beaucoup Bandeko. Tout bolanda biso, nous rappeler que tous ana Yves Moukania na plateau, waza bongo moko ya artiste et comédien et lelo azo tape bilongi na ye partout. Pe meni ya ba ene na ye oyo aye kokuta na musala. Merci beaucoup na binonions tout Yannick Makiadi multimillionnaire Njiloa. Olanda biso hymne national et pour la ninte na Jefferson to ya les pères de jumeaux. Olanda biso pe en direct ya Mikele et tokota mukesiko na marambango et Yves Moukania ofandi na plateau suite au beta masolo ya Marie-Hélène c'est Yves Moukania rosa apena moi 5 paroles ya rotsa na kati wana po azapi mwana oyo afanda ki pena Marie-Hélène lelo yo Marie-Hélène bana bota babalukela e y compris na bino Yves Moukania na kati Yves rolo banini isala ndenge nini les ofandaka omona Marie-Hélène
oaza bongo mami na bino si lelo bosa pe boye ba comprendre komba Yves Bengama grâce à maman Marie-Hélène mais parmi bino bana o Marie-Hélène abimisi bobaluki lai. Bon en fait ngana koloba ndaku nyonso ezanga ba problème ti même na ba propre ndaku na biso na ba famille na biso après so ba boti biso tous appena ba problème oui ça rappelle que non moi na mon pe ba sona ka ba discuter ka mo pe maman pa ya tomboki ne lo mo be sepela ita ko ganga tomboki ça normal mais nga eloko muke et ça la eloko ça la nga vraiment pas si muke atala kaka ingratitude au bandeko na biso belé bazanango vis-à-vis à Marie-Hélène Lota Marie naza maman soki ke alingaki biso te to alingaki bango wana te mais tant muso ata na ba casting na ye a pensaka même pas ko ata bango na kati pour ba jouer mais tant ozaki na volonté ya ko tia bango ba mata scène a pesi yo rôle ça ozaki na posa ke bato un jour ba découvrir tangu bango bazo remixer na ba manière ba remixer raé ngai la défendre bato musunga na yebi ope na kama solo na zaria musu na vandi na taliboé na seka kaka mama zaka mama mama za mama en tout cas tout boya ngoti atalo abiso lelo nga lelo na koma mwana ba mama ebele parce que ngata on a yenzo nzingi mutaminga nzonzingi eza mama Nicole Bakata na moka ka yaya lobe pa mama Ange mama ja changa na film et puis ne ba film ngo na zo ma opportunité à jouer second donc na ko banazaki second principal ya film wana ekotaka na si je trompe pas de la na beau petit vie comme ça nzete koi c'est grâce à mama Nicole Bakata. Après qu'on évolue, l'on a commandé ba Normi Barcelone, l'on a commandé ba Fanny Massoudi, l'on a commandé ba Maïcha Ange, na commandé ba tu belé belé on a commandé ba ngwana. Mais ba tu nyon so wana belé wana, pour ba ye banga, pour ba so confiance que non, to tia mwana oyo a joué. C'est grâce à Marie-Hélène. Pour ceux qui y a zo ranga na groupe wana ti, que Alexa ranga na TVT, mais tam sou ba tout pour ba ye banga pe, mais banga ba ye banga petit. Donc na ka wana na cause la jamais ingrat. Aza mutu aza mabe na yeza normal mutu aza parfait na mokila te to parfait azarati surtout on a ba défaut mais au moins to zarata na moi respect faut ezala envers maman wana parce que ça li trop abimisi ba bane belé mais so remarquer na bana to abimisa wana mutu aleka te kalo bakeno maman azaki malamu azaki c'est quelque part ba ozape na raison cause on a raison comment le quoi comment ba on nyonso bazo comment on y a plus de 20 personnes, bon, 15 personnes, bon, balo bahama be ya mama. Oyo yebi ke non, azana raison wana. Tangelanga no kombo na ye. Mais ndeko na bino to bon, to bandaka po aizana okinga kati. Biso nyons total à YouTube. Ngalo belo moko. Ngana longa groupe les réveils, na longa pour na Marie-Hélène. De 1. Kolongo ngana groupe les réveils, même Marie-Hélène azala ko courant te ke ngana longa groupe les réveils. Ngana kita groupe les réveils na ba raison na ngamoko, ozala ki entre ngana chef nanga. Et c'est peli ça qui ngate tout papa va comportement ndenge komaki et comment ko jenga parce que makamba groupe comment oketi na ba quartier et ça lenga mabe nde na kitaka groupe mais tant on a se retiré na groupe parce que la défense qui soki na musu na gafé na ndenge mobwe nga mama ba no benga mama même ba no zonga lo mona na yi parce que Marie-Hélène ko sona Marie-Hélène iboza tellement difficile que ça aventure soupe ba zo ba on le roi bana yo non yete ba zo ba ngolo la bana mais ce que fait ba tambola ki ndenge nini ça le problème nga zaki lo la mwana soki mabemo zali ki non mama ki nga na likambu avant ça biso soit sur le banao a te mi soit gaza mona ma bengi mpanzi tu es mon fils na lingako mingi na lingo za labu en plus pour bossa na raté bon groupe chrétien bon ndenge motna ba groupe nyonso msubo mona mona rao au senti que mère a peso conseil makalo ba mabemo mona quelque part pe que non et là au mot vous comprenez que non maman nga linganga mais nga na longwa les réveils pour na ba raison nga moko personnel et puis na chef nanga pe ko longwa nga na groupe les réveils et choka maman nga les camono betali solo maïcha bon point ninte les chefs no a choka yo bien a lukela ko ba problème pourquoi pas au mona mokolo groupe au solana c'est ça côté na même nga mona ko na do na mi pesa ka faute na lobaka que non na sala ka gisement mo ya mabe parce que zaki déjà kanda tango ye na réagir maman aussi vite c'est dans ndenge na bino bana non tes ndenge na bino bana botara Marie-Hélène bana ti au moni kanda soke yeli mutu na sa kanda ibimisa bato mambo belé mais quand même mutu azaka même osali kam na sa kanda que conscience no moko ezo interpeller te que non osala ki mabe c'est rosa mutu nyama pour total émission mo récemment awawa ya babino ka bana Marie-Hélène nera batu sora boyara na yende bosapete sœur na bino Élise oui Élise très bien sœur na bino moko pe ya ba ressortissant ya les réveils total émission biso leki na ba chaîne ebele les pas confrère na so les ketu
batuni maramba les réveils et tout alobi clair les réveils za Christian Shoga et puis ce qui lelo bali les réveils wana ezonga ndenge ezalaki mami faut abenga ye abenga Elise soit abengi ete les réveils wana isa bongo na ebité donc c'est qui groupe wana c'est que Marie-Hélène azaki ne loroté c'est que Christian Shoga ndemba azaki pour de même Christian Shoga pe les réveils essayé na ebité yo malgré okutana bangote na histoire yo po yoka est-ce que ça bongo par rapport à Serre Elise par rapport à premièrement avec beaucoup de respect Christian Shoga c'est mon védu à musée ya baleki bambote belé bisikaza olobina ni msusu olobi Elise Saloum bon en fait nga vraiment cause à la claire na groupe les réveils nga na Elise Saloum ti mais ok oyebi ete na sens que okuta ete ça na yebi ete ke ndenge na okuta ye ke amsu ke non avande amsu na TV boke na tala ete amsu likamo bina na ngona mutu amsu filme mobu na mutu na yebi ke na tala ye na mutu na ngoti tala ete même na ba film même so ndole kana les réveils mona ete te en tout cas ça vous mentir na filme moti na mutu ba ke na tala ye na yebi ete na yebi te mais na ye ko yeba ye mingi na makambo ebandaki ya président Caleb ya Sina ki wana ya filme bango so ya moi sinyo ka wana etuba makambo wana tout de place pena ko yeba histoire ya sœur na biso Elise mais na réalité boye na yebaki na ngaye ti déjà koto lingo memanga pour nous à la claire nga na réveil na sali même pas ta 2 ans na koyeba mamba coupe tant na yé parce que il a des fois tout vendre mon mami réunion ce groupe aussi répétition et moi et puis na bana mso qui beno répéter ba ki na bango même le bébé mo bobotika pe na mère bo fait bo bete pe masolo na mère et tout mais pas que na ba regret muke par rapport ya bagissement ba tout ba o ba futa et pe na ba vie et tout voilà groupe et cause à la bino nde bo créa qui soit bo salaki maintenant nga na soki to bito tambo to tie micro na balabala les lois tout tuni bato bika no groupe les réveils ezaya nani ba so clair que c'est Marie-Hélène non c'est ba shoga bakosi batika bakosa to baloba vérité ngai côté wana yibiti parce que mambo beta wana nga nazala na ngai ti quand même yoka lisolo na yoka nga masolo ke beta mana yango mais na ko jamais ko confirmer parce que nazana be preuve te mais au moins na mutu na nga ona yebi que na conscience na nga groupe les réveils appartient à maman Marie-Hélène Lota voilà o nga na bien maman Marie-Hélène ne mokolo réveil donc si photo lo bapo basoda bango yo merci beaucoup éclaircir nous très bien oui bina Elise Saloum te ezana ba bete pour ko ba te kende zo kena ona ndenge moso ya ndenge ya polémique ti na lobby bien au moins totana ba TV mso vandi bolo ko so tuningo bisinga ser na biso xil pechanga black light oyebi ndenge ne so non na tala film mobo ya kokoso azwa bazaki ba fi ndumba abande ko tricher mobala mama to par azwa ans na référence so ko bina biso mams pomba scène oyebi mams ndenge ne so non na tala film moko boye na président Zigura azalaka garçon mo zaki na mbongo et tout abande ko bombama azobima pauvre et tout mais oui batlo ba président vide de loin so ko tuninga ba vena biso ba 2 minutes c'est que non 2 minutes atala ba vena biso wana série ya Moscovitch venanga la forme et tout ozo comprendre na référence ya mutu par rapport na talai so tuninga ba mère na biso ba la patron na Belvi Kandi na kuna ba film belé na groupe Simba wana kuna parle même pas comprendre mais ser na biso ke na TV ke non na yebi boyende na yebi na ngati c'est ça la été c'est gagner mutasika na théâtre koza mutakala wana nga na yebiti mais au moins na yebi ke na théâtre congolais toza na ser moko comme na ye Elise Saloum a exista kazali voilà merci beaucoup babito évoluer to continuer sur malembe et comme yo ça venant aux réveil en tout cas tu ofanda muke na réveil bon to kota na susko na non par rapport ya to sola Yves aux victimes ya maman marambebele pena par rapport à la génération na bino na réveil o izaki beta mapé l'aime se poser la chanson yo kangote aux au courant que yo rina otika master no moko Ronel master non oui Ronel Kosi ambote bele bisikaza voilà Ronel Kosi na pena pesi mbote place aller tonton Wenda otika Ronel Kosi l'émission moi salarié par confrère na so le kechu yozara wana na sima caméra et tout bo sepela raté na bagissement ya mwana mai na bino ndenge a répondara concernant Marie-Hélène Ivo bo sepela raté
ko sala sambla te devant caméra c'est pas la raté et solo wana ebetamaka dans la kawana net na kawana net ya Ronel pour lelo ro vraiment traité orgueil vraiment traité net pour traité bino bana les réveil car moi boya mami et tu c'est pas la raté dès qu'on a candet ya bongo pour Ronel oyebaki bon yala lou maleba kozala clair tant pour le bakeno na yebaki Ronel c'est comme si ngana ba Ronel na groupe les réveil ngape Ronel na groupe les réveil en tout cas la Ronel na TVT yebo yebaki était na yebaki pété na TV ke na vandi bon atali Ronel na groupe les réveil na TV batebe na binanga bangoti na yeba na Ronel na TVT du coup relation na Ronel et ko salama grâce à un ami Ramsin Zazi j'ai sali à passant depuis Canada grâce à Ramsin Zazi to vanda ngana Ramsin Zazi ndako moko to futa na bandali Ronel Nkosi azovanda si je trompe pas ba série wana azaki pas un ami peka ya réveil kimbuta azovanda juste na saba nzete na swa bandali awa kota ba dibambo mawana azovanda kuti wana du coup tuna Jamaïcha Ange so na bosanité ba bengisaka Nzazi akendo tourner kokina ko tourner kuna ndakendo se retrouver bakutana ba Ronel et tout ba pesa na ba numéro ba sola normal et tout na ba adresse ba pali ndeka ezalaka kozonga bazongi na quartier nde Ronel nani Ramsey pa na ngai ah towe una ya mokutu ya na bilimo betangu mama solo moboye azaka na réveil et tout Ronel ngabi ah Ronel bon Ronel wana na yebié boyiti mais na groupe na yoka masolo Ronel moko boye Ronel mo azalaka awa et tout na yebi absinga c'est bon bon moi na quand même comme sous to va na parler boye Ronel pe ayaki na parler ayo talanzazi era komana pe boye nde Ramsey a présenté ngabi ah Ronel Nkosi o masa na Yves Mukana to zakana et tout yo to na groupe les réveils singa ah masa o na groupe les réveils oza pena na place moya bien groupe les réveils zaka esprit cha esprit bosser dire o comprendre que ça là yo mais déjà basango na yo pe na yo kaka nango déjà que non garçon mo il va les réveils boy boisa mo ba style mo le ba biso boy na bando yo kana ngabi c'est bon mais chaka mbole na bi d'accord star ici koyeba na ba Ronel yango wana après là il faut remarquer que moi on a trop qui amitié pe yeko kolande kola tozonga na place au lobby à Ronel l'émission na plateau chez les Kechu oui na obwanga ne loko tie po na robanga na ngapi mututi mais vome na loba clair po na zala po na kosa conscience na ngati na bate bele na ozolongo la pet qui va ko ezaka na mitwa ba c'est ça po na kosa conscience mais on rappelle bate bele mbila biso loba manango mais ce qu'on est éclairci bato ba ota la biso po na kosa conscience na ngati Ronel Nkosi aye ko biso na parler ezaki certains dimanche se trompe pas ya na ko sala émission pas les Kechu et tout absolument parler le roi saliati bo accompagner ngai ate kanza za bongami coureza kiti et tout na route rappelle ndako nga moté isolé mais ba peut continuer émission Ronel ko sala mais on a émission to la type wana to yeti village panda et to comment ne pas les Kechu bani émission na bango bano sa émission bango na Ronel et tout tant émission qui tema ba na plateau ti les Kechu a piqué ba crise wana blo bando sala wana ngana vande na plateau na sima Nzazi mamna lo banza za ina sana za tabi Nzazi émission Ronel oyo na CP na ngoti et ma ba poème belé après émission tabache coupé nga na bisa ro en face et c'est Ronel émission ça na CP na ngoti au gafé au ko réagir boiti oui nga c'est TV c'est bon YouTube automona oyo nandaki émission ya président na biso bo no ka les catastrophes auta ko loba alobi bato ebele na YouTube bazali suna ba respect ya bato te o bakuti bango na musala oyo pona nini po yo ozwaka na facilité batindi la code okoma pe na facilité ozwaka ko yo respecter bato yo kutu pesa bango valeur ezati surtout mingi biso ba jeune na mikolo oyo to vivre trop na monde na profit na boma koto oyo na boma oyo po ngata na oya na vandiawa ngabalinganga Nessa na bureau au co traiter Marie-Hélène de la sorte ti. Il n'a yebisa Ronel Nkosi. Massa au gafi. Quel que soit ma bé à Marie-Hélène. Quel que soit au non soya ça la yo. Sache que pose aller le Ronel pour batu ba ibara yo na couple les réveil. Au matin na scène à maman on a l'accent on débat jouaka. Ata lo batu so lo komo le kana TV oui to boyité mutu tout so muta façonné a peso makambu wana droit ya komisai mais quelque part to bossa na succès andima mère na biso belle vie candidat patrona mais quelque part to bossa na succès et là on dit ça ezanga non o asali pe marela un jour pe asala on pe la patrona pour tout ça ba to ba yimeti le même nous be Ronel pas super Ronel mais na ba niveau moko bou on est là qui a pas fou qui le sous makasi ko le kakuna c'est ka boya pe belle vie candidat a préféré qu'on a pas fou qu'ici
tous arabes grati ngana Ronel tombona tomboka pour na likambo wana pe eleka même pas des jours Ronel a benganga ba take émission wana ba retomber na ngibandi et prévané chef na biso mo Eric aleka pas barési akeno sa ba droit de réponse boyebi makambo kina ndenge kindaka wana inge ko makutu tina ba parquet mais entre temps tellement que non sentir mami apena ba to ayo kaka ba vandisaka et tout ba pesi même ba conseil ba mebo meloko wana ngana zongela Ronel ba tundusu ba ocho na berer Eric a sali droit de réponse. Yo lingo zonga pato sa droit de réponse. Sache que non opelisa moto pe loko luka okubumango te. Maleme nengo komo kina makambo. Eba ke même bato balingaka yo ba komo détester yo. Ko sala droit de réponse te bete loko kara to lobela ingana nzasi. Nde Ronel la finale likambo wana. Donc na place wana na koloba na beba na Ronel na disana Ronel pona ko ma mareled. Malgré na simanango e baluka ke non nga na accompagner Ronel na mambo sala ka na tambula na Ronel nde na ko finga mami o tu baloba wana e lobama. Et kelanga be ba problème souti na kata groupe. Mais na vérité o mutema na nge yebi Ronel soit allé miso yo mamna loba yebi. Nga na beba na Ronel pona miso yo asalaka pona mareled. Na zaka content na ngoti. Donc c'est ça. Voilà, donc batu tout Obotara na mutu na bino ki Yves Mukanya d'appeler ba moto et tout et le là ça clair na kingakati alobi clair donc bin sonio sunanga na bino to yoki réponse ya Yves aza clair que ezaki boye bobozu vraiment vraie version na likamango et Yves Mukanya na biso se comme la robe na matoi pe comme la robe na matoi na baninga na yo entourage no ba traiter go songi ba traiter ko envière ba traiter ko jalouse. Pourquoi baningo bandagi na bango évolution par l'écart ba tout et tout ba poto yo ndere zoti kala yango sala ki o créer moi ilo mo créer ko tonga baninga na yo ipa ko welela ba maramna baninga na yo ko beta baninga ba vironga ba blo mo bonete so ko melona matu pona millier ilo ba ma weza kingakati ngana kota partout na zwaka weza kingakati na ebite so biso ato arasoto yo ki bongo na ko ke beta ART fona zwa les concernés na tina plateau na tuna ye au juste et kozala nini peza nini parce que mo pe ko mo lo ba manango ki yo mo repasser les Ronel babilamba et tout pour y azo chanson bi maliboso na bino ya lu maleba et le mona ko loba Ronel na ba âge to koza génération moko mais na carrière artistique na Ronel to na différence à makasi et le mona ko loba no de wana en plus na bato lobi ya baninga nga ba bimo na jalousa bango o azana eloko o muta ko vanda jalouser comme on est nani vous entourage na bino yo tuninga vous êtes belé hein jalousa bango vous êtes belé hein o nga na ko fana pena bikeno na jalouser ye o azana eloko hein na entourage na muto ana eloko o nga na ko jalouser que non ana eloko nga na sa ele jalousie na mona azate o azate peu importe ba combo ba sali ba entourage combo oui bien sûr muta sali combo pona musala na ye mais eloko ozolobela wana que non o batu ba ko jalouser bango e ko sa lokwani keno ya zande lo mo bona bike nenga ne loko botika nga na jalousie e ko sa lokwani tourna trop a Rome mo pe na nzonzinga bani ko tourner trop ezali kambo temps na pata na yaki mondo sika na bando tourner trop ti tam suna mona tourna mba moko ya pas si pe mais là comment na vandi boye na semaine on kepe 2 fois 3 fois comprendre théâtre est juste question ya temps sala musala pesa les meilleurs na yo soki bato batala rabiso baza convaincu na talent na yo na musala na yo sache que babando déclarer aucun jouer entourage nanga oui na ba master belé baba bon acteur tala ba master non à part Ramsinza ça ba master baluba ba makambo ba master ba ko lo na entourage nanga soki na master moko tam so to ba ke non ya mo boye o azo mo vie o azo mo vie eza mo stable na ko ba Ronel et puis Ramsinzazi le reste est là moi je m'en bats les couilles c'est faut tala non bien dans ces façons on bien na kata ngo et Rosalem suba ba obi aventura obi ba master no bango wana ka oui na master tout to balofa na biso tout na ba génération zo lo ba wana zo lo ba tam su na ko ba na ba jeune biso nyonso zo lo ba wana moi mutam so ko na moi pas asana moi stabilité o ko envier te ko envier c'est trop dit et là nyonso na mokili o ba somba avec mbongo ba envier ngoti so tu es sérieux tu es molendo ozwango o banga te yo tikali 6 mois na retard te na tikali simanelo oti yala lo théâtre na mambo belé tu comprends le na romona to vandi boye na moni ya chocho asombi jeep a tambola rouler oui to betel cho maboko asombi jeep mais on est est-ce que oyebi ya chocho azu jeep wana manière ni ngana ko envier ye azu ngona na manière nini
nayebi te oyo asalaki po azwa yango nayebi te epreuve aneka bato oyo olobaka na keno bato banviaka toza no mpe na milango ya théâtre toyebi baseve na bacomportement na bango toza devant caméra quand même toute la vérité n'est pas bonne à dire. Toute la vérité bonne à dire. Parce que faut mettre dans la claire na question tuninga nga Yves Mukanya na ya théâtre ko luka vinanga. Na bato ya nga balinganga na ndenge nanga o ba sepelaka na Yves na ndenge na yi. Et prévané au vainanga au koto même maman formidable bazana presque tout ba ma koko tout ba yebisa yo c'est un garçon moko a respecter ka mutu tout. Nga na viarati. Nga Yves na bo na viarati même Ronel ndenga zawa na so ba to beta jolo ke no ba viaka Ronel a so ka bi ke non archi faux pour nga na viarati ma oui la ba relation ba master na yo ko yo ka relation master no mo yo papa yo ke ko lisa ko boma memi yo pa mutu no mo pa mutu mo yo ke boma yala lu et prévané na l'action Marquis de Killer obi Marquis de Killer Marquis de Killer na yeba été mené oyebeka na Marquis na oyebeka na film wa bengisa kinga otojwaki ya mboka bengaki yo obi yemta bengisa muta benga na film Marquis c'est Ronel Nkosi voilà na yeko yeba Marquis de Killer à partir de Ronel tanga benga na yo tourner film Marquis ya mboka Princesse Cardozo ekota na la voix du peuple OK relation pe ya mwana nyo se bandima relation Marquis de Killer à partir de wana à jeu numéro na nga na pe na jeu numéro na ye et tout sali tu vas bien sili to shuki wana voilà botiga wasambusa bana batuko et puis si yo no na likamba lobate ko yo zana oyebi atako tu batu soko loba ovandi nango oyebi comportement nanga histoire na miliango na tunara minga Barcelone TV to zo rappelle mon temps trop tu me connais très bien ngana yebi nanga yo mais ce qu'on a bando ko na yo nde mambo bazoloba bande ko nanga to na la claire théâtre muta ya osala musala na ye na nenga logique na ndé to évoluera bout là musu na ko fana pe bo na jalousie mais tant musu na penser que non ande na zabo nzamba salanga grâce na koma na ba lire le quoi ba président bo les catastrophes na koma pe le lo na zupe chaîne mona de pesi makam le quoi ba SB le quoi ba nomi Barcelone TV le quoi ba Belleville ba Candy Star ba bilo mwa bongo vous comprenez na veta musu le parce que les bi ke na ozo mbongo ya vie na kwa vie nini tant musu po masalanga tant musu sombi ketch Thomas na zo appartement $200 ndenga na kwa vie Yalalo. On a envié. Donc il va bien envier. Merci beaucoup. Na maman Ghislaine, j'aime hein, babi restaurant qui toko na isangila pour na kolia comme la et malé mais bon ça déjà sindo qui n'a pas faim. Mais moi 3 questions moi ça peut biso bien à Jekiala et Yves Mukanya ande na lobaki Isaac Kingakati tout est permis. Est-ce que Yves Mukanya où est la fille moi théâtre na camarade non en fait ça bandagi na camarade na yo ni où est lycée et est-ce que oyeba hello maman lo barozo angwa non toi na milieu théâtre bitamaka là non bano eza kingakati c'est milieu théâtre ezaka nango milieu basongi songi to lo babongo là non bano eza kingakati ça dit tout na kingakati awe yeba maka ela lu omoni ngana tunika question ozoyeba eloko wana koyeba to koyeba te nazo répondre voilà ela lu omoni ngai en fait na théâtre sika na yebi pena no ba profondeur maramusu ya théâtre te voilà maramusu le galika milieu théâtre ngana yebi angote mais na question tuninga pour nous amukuse et monde tout ce qui mutu o embrasser ngo sika et ça na réalité moko muta kutana nango o la na ko boya ngoti parce que so na boy c'est que na ko opinion eta la biso ngana ka clair na kutana réalité mo na komi na monde mo sika et tout o kutana relation ndenge za la du coup poto ke na batuna jon tourne to tourna et tout na kutana relation et tout sans arrière parce que non mutu moko azaki na mutu kingani là moi je ne sais pas ngata mu la fille approcher nga na sona la fille maramnanga yanga ebiso mbali sans que boma muninga sans que lo na boma muninga pa na bomenda ni parce que na muninga parce que na boma yendenge ni parce que na yebi nanga muninga yango ti azaki na ye vous étiez en trois babo maka yala lu to éclairci public était la biso babo maka muninga soki oyebi ke non moi sanga biso ke non babo mana mutu kingani ndoko ba ke non obomi mutu wana parce que yokota ki wana déjà tanga na komi na mutu toujours évoluer du coup par rapport comment bana mille ndenge zo bima wana
Vous comprenez? Que kingani. So ngana yego yoka yango. Nabi ngana musala osika. Réalité mondo yo na yebiti yo za jeune fille na jeune garçon. To kutani et tout makile beti. To kumbane to kumbana. Ngali ngara via boyeti. Et prévaner la fille abane quand même petit chez biso. Vous comprenez? Tout ça qui dans les bons. Mais tel yo tuna ye muto zo lukato lo bawana. Abisinga karabi ke ngana tro vena été ngana vena mutabo d'avance ko tubino bulana bo mona bana te vana et tout mobile mbasalité abandi ko critiquer muto azo dénigrer na mission ka yebi eti so muto ngana ko boma ye bana ndenge ngana ko boma ye bana yo koti bien obi te ngana te na koti bien te to la lusoko za bien vous comprenez soko za propre soko za mutelamba ngana masala msuba na TV ba jouer ka lo par exemple le gola masala ngana zonga na poto kufa wana na zonga le gola masala nga Ronel Nkosi a jouera bien alatara bien donc so tient na scène oko critiquer ta musu na G parce que na propre à dégager tala ma ba to belé aujourd'hui le ba président so ba président bobo so ko jouer so ko critiquer o to ba tango ya koto okuta mobala vandi siko yewa ngasa na nga kibombanda wana prévenir la fina tikaye na pona ke noza na ngo monde banda esika so yenga ti nga kibombanda wana azaka patuna ka bango bari théâtre baro sa tourisme bazo ba chéri ba mona bango bazo ba koda poto ba sala ba danger ba beta mabende ba vimba ba sa so ndenge mobu mais ngana ya TV na yo luka vina ngana na famille pauvre ko ando mo ngana la tibo ete ezaka ke no ko zala bien na batu nde sala ke tout za propre mais na rantina te o luka problème ngana mutu pona sujet wana même ye mutu na zo tala ngai ngana ko wila ni moi city na ko wila ni moi city donc musika alors voilà non Gingakatsoyo la bouche ko bomanga vraiment la bouche ko bomanga itoki na biso na suka et bonisi koyo to solata moi de muke ya les visionnaires Fanny Massoudi et tozui ba information na CC Babi Yves Alongwe les visionnaires parce que les visionnaires à Sondolo Yves Namatanga na ebité Fanny Massoudi ayaki be ayakité les visionnaires ayaki be ayakité yala lo omoni to benga théâtre et comme troisième famille na biso de toloba surtout mengi ba groupe tozalara surtout na ba problème et on batté que somme dans problème tom sou matango bien ba mobo et tout les arrêté que ko assister mutu fo pesi bo pesi mbongo mutu ba ko problème atako benga ya pam qui a sali pe message que non je suis éprouvé et tout papa ko sali crise en hôpital aujourd'hui ba image et tout tindel même batou tant mutu mota répondre à réagir tenyo lo bani mère nangai FM c'est ma maman et même yemo kota zaibi que non il est fort même mère nanga na groupe eza yé mais na batu sous ba ko ben ko beta biloko c'est par rapport à neto comment on a mère vous comprenez Bimara c'est le qu'on a peine yoko cancelo au moins bongi ba no ndeni même ngamo ba blo assessé on ba même ngamo no banga ba blo assessé on ba mo beta lu to bino mo lo ba so ba mo ko kanga ma de c'est beaucoup mo bima to sangisaka musala tena mamu bezanga ti wana bêtise Fanny Massoudi c'est ma maman c'est ma maman présidente je respecte beaucoup la lingake minga ebe sikaza donc tina ko mana mambwana dans les lots lobby ezonga temps na rosanguti kolonga les visionnaires eza soki ndeni mais quand on a les visionnaires mutu apesa information na kosio moya ga sauter au fanda na te ngako ya li shooter eza ba raison oyo même bango ba yebi ndena mitu na mission na plateau moni ke non na ye brisque tango benginga papa dans l'hôpital ça fait déjà plus ou moins 1 mois to kindi même ngama musu naza likoli ko mo benga u ba tournage to la lulimbisanga na ko même sous 12 heures parce que fallait que pas père na kipe et puis na yi na ibsara yo donc on a les visionnaires soki ndeni archifaux et archifaux na ko longa les visionnaires ti on est un groupe nanga le roi d'ailleurs le liboso na kuta nango ke mutu mo ngangi abebisilanga carrière na groupe les réveils angaki a déstabiliser ngai le roi d'ailleurs on est yaki dali liboso on a quitté le mot pour na batu mais nesi na komi na monde on a comprendre le monde ngo ngeza on a tenté ya longo sika moko boye po ba loba ki po mutu mo bazongisaki na temps on a dit en bref aux ana groupe en bref na za na 4 télévision mais quand des ana kanda pe zate parce que na vandi na nga
le temps on a mon non mambe comme c'est bon na zonga la répétition nga na koya soki FM soki bureau opesa ngai et opesa ngai embargo nga ba bamboli nga punition nga na ebine na régler ngo mais na zana quatre télévisionnaire ya groupe ya Fani Masudi toi ba bonné belé balinga nga des fois tu on a parlé. Voilà, merci beaucoup tokomo ki na so na fin et Yves Moukania aux agènes et Lelo ba jeune vraiment boyé ba jeune boyé donc félicitations na bino ba jeune obozo bozo ya pe bien en tout cas proprement tout pe kitoko et mais ba remarquer on dirait beaucoup na style moro boyé bino ba jeune on pe boyé ya Lelo boliko kanga sou bouton té mais comme c'est beau jouer bo fongoli bouton ti ah wa bola ta sou singleté wa lokwa nzamba pesa bino chance ozana ba poil ebele bo bimisi ba poil libanda beaucoup là ba couper mike boye ça dit ba poala makolo ba mtezo monana na ebité est-ce que vous êtes d'accord na bateau ba rolo bana bino isa façon bozo ko miteka isa façon ya séduire isa façon pour le lobo komi na ba double sexe ou comment moi na mbala ko exposer bon ya lumaleba côté wana ya olobi kofungola ba bouton et tout ndo bi wesegisinga parce que na profiter pe na occasion yo na remercier boss RK Muchanga et puis Naomi Barcelone na pesi bango merci parce que carrière nanga depuis na bandi et sa première écriture toto kota kala kala te ya bientôt là boko bomona yango tango yo jouer na film wana na dévoiler le mwa mukie o jouer garçon sexy di bon polele yo salite ke pote ka basi bala noe. Non, les arôles, bonga bobena jouer les arôles. Les arôles, les arôles. Ce que l'on faut comprendre des années. On moni effet aux ara, ba climat na biso trop mouillé. On se comprendre. Biso ta ba poil, le rôle ngaboué, naza velu. Na muta poil ebele makolo tout et tout. Ce qui moye za makasi. Effet que tu jouer na kangi chemise na nga makasi ti likolo, na ozala tellement étouffé. Il y a un moment ça que notre fungola la chemise attends moi des boutons pour moi on peut pas dans le jour kota et zo ça la yopé aux ala moi bien oui dit papa là n'est pas parler ada veli ma casse plus que bien ce que l'homme faut comprendre les anines papa là za papa oui bobo manoka né bobo manoka ada plus que bien oyebi nan papa na so Caleb tout kebana ada plus que bien so ya wana ngina loba raison na ngai na fungola ka bouton na ngamwa mibale ezaka na sens que non na ko ki mati wana eza raison na nga ba raison ba o misu batikali ba fungolelaka wana nga na yebi na ngati mais déjà so bi que non mutu ko fungola bouton po miteka e musu mwasi po linga yo po fungoli bouton tiki poil ah ya le mamu nyozo ban est-ce que poil ndé ko attirer mutu poil ya linga séduction vraiment séduire bana ba bon séduire oui bon séduire mais moi si tango ko ya pona poil c'est koza ona moi mbalo ti kupa muke awa siko soki ba pesinga role moi sengi no ifona za lwa bakanza ifona sa ndeni ah bon yango moni mama Belvi Kandila patrona na seki lobi na ndenge moko ya mort na film moko ezoleka siko yo Léopold soko tali manière mère qui na film wana on comprend des siko que non technologie peut ya monde ils ont changé. Il faut tika bongo pour technologie. Il faut tika bongo te za ndenge monde ko motambola eza technologie en monde oyo basala yango en tout cas batika to luka vie na voie normale nzambe pe a existaka bato tout na théâtre ba mbongo ba juka na ndenga mabete tu comprends monsieur ba jupe na logique na bango nzamba sali bango grâce de lope ba ju ba vie au ba ju lelo tout tika ko envier mingi ba wasa ba biloko na po ba ngi ko envier trop et moi fait ozo envier mingi okona ba posa ngayo na zaboti na juna na ma koni na nga na salela bo si fina zo ra programme tournage na kota WhatsApp na solar est-ce que zo obligé fonza na iPhone 12 mais ba sa poto ba mo ça bino li Yves ba Yves nzambe na bango ya ko landa tina ba Facebook comment ke luka ba pe na tina ba Facebook donc côté vraiment pour la tala mais quand même ba komi comme 2 3 5 est-ce que dans ma théâtre tu as au salon pour la basa photo il faut voilà ce que tu dois baby c'est mission tu dois c'est wana peut-être dois baby c'est mission ngana auto yebi surtout bino bokomi na boya théâtre pour na basa photo te nga pena théâtre na ya pour na moi sa photo te na ya théâtre parce que zaki no passion na nga ezelo na bano linga wana bino no solo ba te wana za logique na nga et puis vandi na za na nga boye moi sa poto moi sa poto so zozo ka ngai manifester na commentaire nana batu na nga o balinganga wana moi lokwa ba sheki na vumbi kitoko petai ba se ndombe
batatana Iyombe ba Grace Kilonga batu nanga o balinganga ba Nathalie Kamenga ba Nathalie Kamenga voilà les amis de Yves. Voilà les amis de Yves. Les amis de Yves. On se comprend. Donc ce que moi ça pour toi ça, toi ya kini pas ça. Il m'a bêté ça musala na mobali. Ah pour les amis de Yves. Ah pour les amis de Yves. Ah pour les amis. 5 filles aux arts, on a bon bien à théâtre les amis de Yves. Les amis de Yves. 5 filles. Le théâtre aux arts, on a bon bien. Nana les amis de nana ba sœur de Yves, ba mère de Yves. 5 la génération na bino. Génération na biso. Na ba jeune fille. Bino ba jeune fille. 5 filles aux arts, on a bon bien à théâtre. Na ça la bien. 5 na Luna Mies. Voilà. Pito Judith. Moi on a biso a Mikolo bébé formidable. Léance. Tout ça va bien. Comment on a musazo manqué nga makasi donc era bandiga elenga théâtre ngombalamo ah batumsu bana la chance na TV mbalamo robu en Allemagne. Julia bambo tebele bisiko zali et puis 5e bon. Tous les belés musu bakimi mutu mais 4 on a penande ba ya Yves. OK. Ba ya ngai. Y compris la master no pas mbali. Merci beaucoup ba master no pas mbali bali non. Master na grâce Luzolo. Master na mbali bazali. Grâce Luzolo, grâce Luzolo, félicitations pour notre trophée. Master na mibali to solara bien grâce. Trop mabi bon nominé gars. Tes amarambo ezatan. Grâce Luzolo ezatan na en plus c'est place à glisser mikolo yo. So bimite se rozando qui sait que yo ba loka na famille faut bimaka. C'est normal. Donc grâce Luzolo c'est bon. Ronel Enko c'est toujours les valables azalaka ndinga zawana. Bon, bah ma sopenda qui est makam. Ah, agenda. Merci beaucoup. Oh mais c'est moi ça n'a bien vous ensemble. Moi ça n'a bien mes problèmes de soi qui n'a ne wa. Ya moni théâtre, théâtre aux mona ko bomaka baninga te po bato balinga ko na via mabe. Ah bon? Ya fou. Tena lobika ensemble lo moboya na bakiseke lo mona bika na vie ko bomaka bato po balinga yo. Le contraire. Moto ya na mababa te pa bato mingi yenda ko ma mutu mabe. Wana mamna bango ngate. Ngate na mutu te mais na lobika kana ndinga normal. Merci beaucoup et bongo Yves Mukanya Yves. Moi 3 personnes ga ba la yo dédicace. Ouais, ambote nange belé quand noto bandela Shekina Vumbi kitoko petai. Akali Westerling. Ambote belé. C'est Forando mbe ye bazara zara mingi na Shekina Vumbi ye bazara Akali Westerling. Shekina Vumbi akabarati. Dara mtali Westerling. C'est ga mta kapona yoka Shekina Vumbi ona batai. Donc nena ebiso ke noni na peso maramwana yo pesala rango bien. Shekina Vumbi nga pe na bigi to repeta livre sterling. Nga na mona. Nga so na moni na ya sukoloba. So na moni pete na ya suka koloba wa. Tatana Iyombe ba bon rétablissement et puis que na opération et tout donc ba bon rétablissement et au sala bien. Anushka Kimwanga ba Paris wana ba mbote belé na yo en tout cas maman Nicole Bakata, Maïcha Ange, maman formidable Fanny Masoudi na linga rabino ya trop. Ba mi balinde ya obora ba veto bande obora me yebi mikolo donc terre. Yannick Miwa, les rois saladins depuis Istanbul. Na parlons pas Igor Boss, n'enga ba Merima ya Rita Ngoya. Check. Merci beaucoup Yves Mukanya na ndingo ndime ko répondre à invitation na biso. Na yebi kezamba bali boso memba la suka te kingaka tiza na ngaposa opesa message na yo to yamba yo et occasion pe yango na ba jeune talent nyons tout wa Monique aza ana matière ya roloba. Po biso kingaka tinde ya ko défendre. Pardon ya bali ba sans oublier famille na ngai mobimba, famille Mukanya. Pesibino nyonso ba mbote bisika bozali, ma maman Janine, je t'aime beaucoup. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Donc moi mon baiser à bango. Ma bonne fête Nobino, joyeux anniversaire à toi. C'est Forandombe, tobi que les 10 max wana ndenge ya ba Angleterre wana donc ma beve me kozala. Donc joyeux anniversaire aussi à Grâce Toubamba. Donc grâce à Toubajika. Joyeux anniversaire à toi donc toujours. Merci beaucoup. Bah jeune talent tout. Oh amoni na matière ya roloba ya ropesa. So za capable kiti yango za occasion au boss a fongoli porte. To yamba bino ba jeune talent pe bwana makamna roloba boya roloba. Merci beaucoup na mon boss RK Muchanga Champions League, Naomi Barcelone, maman formidable. Yao Yangwana, merci beaucoup. Na papa Albert Agence La Grâce, Yao Yangwana, maman Bernadette La Grâce exotique. Yao Yangwana, Bambote Ebele, na
bébé Chico Maneka Château Rouge et pour nanité na Paul Mwamba papa social ya wana na bossa na pété na Yannick Makia di multimillionnaire Njiloa babi hymne national so kutene bo sepeli so ju fait en tout cas ba lokayo merci beaucoup na Dorcas Ngemi depuis les États-Unis maman Fadi Lumwamu ya wana et puis Patience Ibembo Pachanga ya wana salon Esther Queen mon ami Esther Queen babi moi Simba Kapina numéro ya wana et numéro Yves Bomo na wana AG hôtel absolu numéro ya Yves munyo so na posa a pesa remarque a finga a lobani benga Yves yemoko ko benga ngate baye na remarque ma ramener sur na finga. Merci beaucoup na AG et puis merci beaucoup na ya Chocho na assistance. Joyeux anniversaire na grâce à Tubajika moi na biso babi moi na bata souffrance dans moi na souffrance lelo et Rosimba petit Zalara bien et Rosimba ba université na ba masu chachette wana otanga non na ba ndinga ba États-Unis wana père Oboseka. Merci beaucoup na bino nyors to bozaki wana pour Hollande so maman Blandine ba c'est les boutiques d'habillement boucle création et pour na nité na maman Ghislaine j'aime ba mbote ya wana. Merci beaucoup tout le monde na bino prochaine na semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup.